Alo. Ba tata ba mama bande kuna pesi bato nyonso mbote oba kolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala. Bande ko ya Luango ya Dioso, Kongo Mfa, Kongo Mavula, Kongo Ngele. Bande ko ya RDC. Ngai komona nga Clarissa Kwala bibanata. Awa makambo toyebisaka ke République ya ici on roule on béba. République ya Zoye Bomaye. République ya ba guerrier. République oyo boye bato bazali na kati ya boîte. Bazali na kati ya boîte. Bato bazali na kati ya boîte. Kati ya boîte. E bato bakoloba ke biso tozana république. République oyo ya ba crocodile. République oyo ya ba ya mokele mbembe. République ya mokele mbembe. République oyo roga asa yemba. Alobi boyoka kolela ya mwana nyau kuna neta major. Et pas bako dik sabato. Alobi bo état major, nzembo état major oyo roga sa yemba alobi boyoka kolela ya mwana nyau et pas bako dik sabato. Bato bako wuta na Congo Kinshasa bazozonga. So bakomi na beach bakamati bango bako dik sabango. Bako boma bango. Botala sikoyo République ango sikoyo et la kisi bino maintenant que République ango ezalaka te. République ya boîte. Siko bomoni ba preuve nyonso tolobaki ba carte nyonso basi ba beti yango. Et bomoni siko confirmation ekoko bima wapi ekoko bima na Weso na la Songa le 29 juin 2022 Mutom a fongoli mpoke na yebisaki bino ke to komi na guerre oyo ba franc-maçon na ba franc-maçon babandi ko bunda. Bomoni no ba franc-maçon na ba franc-maçon babandi ko bunda. To komi na ère du verso, to komi na ère oyo ya autonomie ya moto. Congo Brazzaville ezali république ya ici on roule on beba ya ba guerrier. E ba guerrier ango ba wuta wapi? Ba guerrier ango ba wuta kuna na Congo Kinshasa o ba benga bango ba tetela. E ba guerrier ango ba wuta wapi? Ba wuta kuna na Côte d'Ivoire, ba wuta na Benin, ba éléphant oyo wuta na Benin, wuta na Côte d'Ivoire. O ba benga bango ba abe. Eza ko finga te. Ba abe bazalaka. So bino boke na Google wana bokomi abe, bokomona ke ba abe wana ni banani ni bato oyo boye mindele bakamata biloko na bango nyonso tu bayaka nango awa boye ba abe. Bayaka na ango awa boye batia na kati ba musée, bakanga ango na kati ba musée. Ba tetela. Ezali banani ba barbare o bako bunda na ba barbare ba colon parce que so bino yoki colon pe lingolo ba barbare. Moyibi. Donc ba barbare na ba barbare ba kutani ba barbare wana oya ba colon wana makamati biloko ba tetela nyonso tu ba ye nango ezali awa na kati Europe awa. Maintenant peuple sawa ona lobako oyo mona na bango zali Isidore Ayatonga zali wana salaka du sur place wana Isidore Ayatonga motalokuta o to so ngati déjà zali awa boy motalokuta sawa peuple sawa ezako finga te peuple sawa ezali bato o bavana ka pembeni ya mai bakenda ko boma mokonzi na bango bakamata biloko na bango nyonso tu ezali awa na kati ya ba musée awa ndenge wana basi ba dépouiller bango bakamata même ba mutu ba crâne oyo ya ba chef na bango ba yaka nango awa ezali na kati ba musée ezali na kati ba musée na Bruxelles kuna ezali na kati ba musée na kati ya Allemagne bakata ba chef na bango ba mutu bakamata na ba nzoto na ba crâne wana nyonso ba yaka nango awa na poto
ezali awa na Belgique, ezali awa na Allemagne, ezali réalité. Maintenant awa bosikoyo le 29 juin 2022 na Weso kuna na sanga kuna PCT oyo azali franc-maçon apasoli mpoke abimisi makambo nyonso tu na mpolele na mpwasa alobi ndenge tozalaka wana biso tosalaka république ya ici on roule en béba alaksi yango na polele na mpwasa. Nani yango mutom eza banani bango baza banani bato ya Weso baza banani bazali ba pigme pe koloba pigme ezali kofinga te koloba pigme ezali kofinga te ezali kwa ndi balobaka ba bantu bazali donc ba bantu bayaka après ba pigme bavanda wana bazali wana partout na kati ya Congo bazali na nord na sud na est na ouest ba pigme bazali awa sikoyo na Weso na la sanga motom azoloba sikoyo na ba pigme oyo la sanga alobi oyo ezali mabele na bino ezali mabele ya kosala kilikili te ezali mabele oyo moto akoyaka ya kosala kilikili te asaka na bino te awa ezali makamba mabele afongoli mpoke ya ba franc-maçon parce que awa ezape likamba ba franc-maçon parce que palo kosala na kati ya système oyo ya Sasu Nguesso oyo ya ba ya mokele mbembe oyo boye mokele mbembe abuta na Bretagne palo kosala na kati ya système wana isengeli ezala franc-maçon. Donc le 29 juin 2022 mutom afongoli mpoke alobi bino ba pigme bino ba chwa bino obozali awa ezali makamba mabele eza makamba kosaka nango te ezali makambo te bakamata bino elemo mususu oyo akokuta kuna mwana ya tati mabiala ayaka wana te. Maintenant makambo oyo Fioma Yessa aloba na tango bamba kosala élection na 2021 na mois de mars na 2021 na kati wando aloba nini alobaka même makambo alobi yo Serge Jean-Jacques Yombi yo ke kozwa mwana ya kolela boyaka na ye na kati wando mais sengeli bino boyebaka na kati wando ezali na bakolo ya wando e bino bokomela mai na fourchette aloba na Serge Jean-Jacques Yombi opango aloba na Parfait Kolela na mars 2021 pona nini parce que bango bazali ba guerrier zala langage ya ba guerrier et le fait que mwana na bango o babengi Serge Yombi opango akeko zwa Parfait Kolela oyo azali motalo pool ayaka kosala ba élection na kati wando ba défier bango parce que bango baza ba guerrier ba mona kama makambo ndenge mususu ba guerrier ba comprendre kama makambo ndenge mususu ba guerrier bazali ba démocrate te ba guerrier bazali ba guerrier et ba tikala toujours ba guerrier parce que bazali na makila ba guerrier. Maintenant ye Fioma Yessa ayiko telema ayiko loba que ndenge yo zali wana yo Jean-Jacques Serge Yombi Opango na moto yo ke kozwa o babengi motalo poule o babengi Parfait Kolela boko lekate boko mela mai na fourchette après to mona kini ba résultat ekoyaki parce que pona bango Jean-Jacques Yombi Opango ye motako kozwa pako pona amemba ye na kati wando. Et maintenant awa na 2022 est-ce que Serge Yombi Opango ake na ba législative non pona nini mais parce que basi ba kepsaki au moni parce que ba kepsaki déjà que au moni ndenge yo memi Parfait Kolela au moni biso ndenge to leye maintenant siko yo tia makelele au mona siko makambo biso to sala yo
Yes quoi iko lobanine. Alobinga la kena ba législative te. Maintenant ba iko ti d'ailleurs journaliste ba komi ko loba que soki biso to le parfait ko le là ezali pona Serge Yombi Opango. Wana langage ya ba guerrier. Makambo nyonso oyo nazo lobo ezali Clarisse Akwala mutazo lobango te. Oyo ezali makambo oyo esalami bino moko ba Congolais bomoni yango. Bozali awa na kati ya boîte. Bozali na kati ya boîte. Bozali na kati ya boîte. Et Norbert Dabira aloba boy. Alobi bino omoni bato babina ke Congo. Et bato babina ke Congo bakora jamais kozaba démocrate te. Et bon moni siko makambo oyo Norbert Dabira alobi ezo salama. Ezo salama. To wuti ongwata Anzimba o babengi Isidore Yatonga azali wana salaka du sur place wana alobaki Jean-Marie Michel Mokoko Kobima moto azali faux porte-parole oyo awa tozo tata bino que ba Nzimba ba Makwa ba Akwa batamosaka ba Mboshi ba Bemboshi jamais ba kokoza ba démocrate te et Isidore Yatonga atalisaki yango ako bundisa nani ako bundisa parrain parce que parrain ba pesa qui est que az la porte-parole ya Jean-Marie Michel Mokoko et yé ayaka ko étouffé parrain oyo zali ba preuve ya ko laksa bino que na Congo boko salaka jamais démocratie ndenge bino bozo ligango wana e ko sala makate na ba guerrier e ko sala makate bango bazo linga ko kamata bana bazo linga ko kamata ba pygmée en otage angwana mutom atelemeli bango na kati ya weso na kati ya la sanga alobi bino boko lekate awezali mabela ba pygmée awezali mabela alobi ezama kama mabele ba pygmée ekolekana te bino boyebi cœur à cœur akoloba bu alobi bino bato ya sonke awa bino kasi ba bantu ba lingi bino ba bantu ba yaka ba kuti biso awa na kati ya swankewa na kati ya ya mboko yo me botala ndenge nini bango bazame mpena respect na ba pygmée. Est-ce que alobi lokuta? Non, alobi lokuta te. Est-ce que na kati ya Brazzaville wana Brazzaville est-ce que zalaka na mai ezaka courant? Est-ce que na kati ya Pointe-Noire ezaka na mai ezaka courant? Donc ezali réalité o ezali wana e wuti nani na bato oyo ba bengi bango Norbert Dabira ba nani ba salaki que ba bombarder ke na kati ya le pool ba bomaka bato na kati ya le pool ezali ba Norbert Dabira après ba bani ko swana siko na sasunge so parce que ye Norbert Dabira ba ko boma bandeko na ye. Donc awe ezali ko swana donc ba guerrier ba ko swana entre bango ba franc-maçon ba ko swana entre bango PCT ba so swana entre bango ba so swana wapi na kati ya territoire wana o ba bengi République du Congo o etikala ko salate o ba benga ngo nini ici on roule en beba o ba sala ka politique ya 2 poids 2 mesures o bango ba wuta wapi o ba wuta la RDC ba saba tetela o ba wuta wapi ba wuta la Cameroun ba sali peuple sawa o ba wuta wapi ba wuta na Benin ba wuta na ba wuta na Côte d'Ivoire et bino bomoni na kati ya Congo ezali na Benin ba benga ba quartier ezali ba benga ngo Benin parce que bango ba wuta kuna ba sali ba guerrier et soki bino omoni na kati ya likwala kuna ba benga ba lobaka nini que biso tozali ba katange bazalaki ba wuta wapi ba wuta na RDC na Katanga et ba katange bango wana mutu bakataka bato ba mutu bakata bango wana mutu bazana kati ya complicité o baboma Lumumba o baboma Simon Kimbangu o baboma Nze Kabila. Maintenant siko tango ba guerre ba utu na ba tuti salami bomoni que ba utu na ba tuti bo ba kimi ba wuti wapi ba wuti na Rwanda bazali wapi bazali kati ya Congo. Donc tozana bato o basala ba guerre na tango ya bako landa Mobutu
tango bazolanda Mobutu bo solo la da ba Togolais bakoyebisa bino que bino momoni Mobutu azali moto na biso bo solo la ba Camerounais bino momoni Marien Ngouabi azali moto na biso bo solo la siko na ba Abe na ba Ivoirien na ba Togolais bakoloba na bino que ba Abe bazali bato na biso bazalaka awa na Togo bazalaka pe na Benin bazalaka pe na Côte d'Ivoire ezali Clarisse Akwala mutazolo bangote maintenant bo solo la siko na bata RDC que bino ba tetela bazaba nani bakoyebisa bino moni ba Jacques Pango wana ba tetela mwasi ya Lumbumba Pauline Opango donc ezali na ba guerrier ezali na langage oyo ba guerrier ezali na ba langage ya bato bazaba guerrier te bazala ba kila ba guerrier te ezali kaka na kati ya Congo wana donc totali sibino que tango ba Utu na ba Tutsi ba massacre baninga kuna ba mususu ba kimi na kati ya Congo tango bako landa Mobutu bato na nyonso ba kima na kati ya Congo wana tango bako boma tango bakatanga soki babomi bato kuna ba kimi na kati ya Congo wana batetela bazali na kati ya Congo wana nyonso tu wana ba guerrier ba Utu bazali ba Tutsi bazali ba Katanga bazali bata Mobutu bazali batetela bazali wana ba Bemboshi bazali wana maintenant sikoyo na kati ya Weso na kati ya la Sanga ba pigme bazoyebisa que aweza makamba mabele ba biso ba pigme ezali zone te obino boyaka ko bomaka biso alors botala sikoyo nalobaki nini nalobi Dominique Okemba alobaka bino ngo Dominique Okemba azali pigme ya la cuvette alobaki nini alobi que biso to bomi bato na kati ya le pool mboka ekoya kite mokile ekoya kite alobaki bon maintenant wapi démocratie oyo ezalaka na kati ya Congo maintenant wapi république oyo ezalaka na kati ya Congo na se atoto oyo ya Congo baliaka bato kuna maintenant nakoyebisa bino eloko moko bokokea na Google bokobeta wana Jean-Pierre Mbemba pona nini batia ye na la haye epai nani azalaki Laurent Gbagbo azalaka na la haye kuna pona nini yake na la haye parce que ezalaka na dossier oyo babimisa tango Mobutu apakati Jean-Pierre Mbemba yepe alingi azala mokonzi na kati ya RDC wana ake bato ya Uganda bapesi ba mindoki yazana bato na ye o bazana mindoki oyo bazo boma bato na kuna na Mombasa kuna na Mombasa kuna ezali mboka moko kaka kuna na kati ya RDC maintenant ba pigme ya Mombasa wana bayaka koloba que bato oyo ba élément oyo Jean-Pierre Mbemba apesaka mindoki comme bako futa bango te bango baleka na bamboka sala violence boma bato balia bato baza ba cannibal bayaka obimisa dossier wana parce que c'est bien beau ya koloba que ngana zana belément ngana sala rébellion ngana zana mindoki nanga puisque wana ezat bango wana tu baza ba guerri donc awa sala rébellion na ye adu mindoki kune pa ya na Uganda kuna apesi ba mindoki mais tango yo pesa ba mindoki na bato est-ce que yo moko zalaka wana tongo midi pourquoi non tango yo balusa mokongo makambo bango basala kuna oyeba te et puis il faut futa bango mais ce que yo zo futa bango te bango basani ba banasko ke na population ba komasiko ko agresser population ko luka bambongo ko violer bato et ba banako violer bato ba banako lia bato kuna basala ki cannibalisme ba pigme ya kuna ba yaka ko bimisa dossier yango ba yaka ko kanga sikoyo Jean-Pierre Mbemba na la haye dossier yango botala yango na Google bokoma wana
Jean-Pierre Mbemba cannibalisme ndenge nini ba pigme bazoloba pona ba élément ya Jean-Pierre Mbemba ba juger que na la et maintenant awa bino zo mona ambassadeur oyo ya France oyo azalaka na kati ya Congo alobini alobi que il faut ça la chaîne pénale pona nini mais parce que bato na kati ya Congo basimi mindoki mingi ba bébé noir bazali wana bato oyo bakima ba génocidaire oyo baboma baninga kuna entre bango batuti na ba utu babomana bahiye na kati ya Congo wana ba katange baboma bato bazana kati ya Congo wana ba bemboshi bazana kati ya Congo wana donc ba guerrier batetela bazana kati ya Congo. Maintenant mboka ya ndenge wana eko sala ndenge nini bango banani ba colon barbare bango moko tango na loba ba colon ezali banani ba allemand ba belge ba français bango to ba colon bakumo sani bakumo mona que mais to komi na air du verso to komi siko na mopepe mususu me ba mbeba o biso moto sala il faut siko to bongsa bako banga siko nini bako banga siko yo justice divine ezalaka toujours. Maintenant bakumo banga justice divine oyo bango bakumo loba qu'il faut to sala chaîne pénale yango siko to komi na place yango siko tango Coline Makoso ake na Belgique ba yebisi Coline Makoso ba yebisi ye na ba ministre na ye ba yebisi ye que biso to yebi makambo bino saka na kati ya bassin du Congo ba pigme wana ezali mboka ba pigme il faut bino siko bo respecter humain il faut bino bo respecter humanité il faut bino bo respecter bateau il faut bino bo respecter banyama bo respecter nature ba yebisi yango na Coline Makoso miso mateli na kati ya le 22 juin 2022 ba yebisi yango na Coline Makoso clairement na kati ya Belgique bino omoni roi Philippe aye kozongisa nini ayi kozongisa masque ya banani ya ba pigme roi Philippe alongo na Belgique ayi kozongisa masque ya ba pigme ba belge oyo ba boma Lumumba ba yena corps ya Lumumba ba yena corps wana ndenge bongo baloba ba yena na lino ya Lumumba c'est-à-dire ba yiko laksabino que biso motuto bomaka Lumumba ezali makambo balobaka le 28 février na 1960 wana na kata 1961 le 28 février ba bomie na janvier ba yiko déclarer le 28 que Lumumba ezali ba noir muto babomi angwana balaksaka film wana oyo ba noir ba ko kange ba nani nasima alors que awa siko emonisami que mais lino comme se retrouver sikoyo et pas na bino ba belge ndenge nini mais parce que ba belge moto ba exécuter ke pona nini parce que azalaki franc-maçon azalaki na kati ba pacte maçonnique awa to comme na kati ya guerre ya ba maçon contre ba maçon angwana makamango siko ebimi. Maintenant tango Patrice Lumumba ake kuna na Accra eloko nini Patrice Lumumba monaki tango Patrice Lumumba ake na Accra amoni Kwame Nkrumah et Kwame Nkrumah alata ndenge nini alata na mode ya authenticité alata azaki na marque na ye oyo ya baghanien mais Patrice Lumumba alataki ndenge nini alataki na ndenge ya roi Baudouin donc ako incarner nini ako incarner ba loge maçonnique na bango ako incarner ba loge maçonnique na bango puisque look na yo ezo monisama et look ya Patrice Lumumba ezaki nini ne papillon donc na ba lunette azo laksaka azali intellectuel ye azo incarné roi Baudouin ba belge Kwame Nkrumah azo incarné nini boke na kotala look
oyo Kwame Nkrumah azalaki nango. Et tango Patrice Lumumba a wuti kuna na Accra kuna zongi, parce que parti na ye ezali parti ya ba nationaliste. Donc il y a un nationaliste et il y a nation, tout ça la nation, tout ça l'état nation. Na RDCA tout ça l'état nation. Ba Kazavubu bazalaki bato bakolo bakote moto na moto azonga ne siko ya wuti parce que tokoki ko sangana te parce que ezana ba guerrier. Ezana ba guerrier te, ezana bato basambelaka. Ezana bato basambelaka te. Donc ezana ba pygmé. Donc tout ça la repli identitaire, moto na moto tout ça la fédération, moto na moto azonga nane pa ya wuti. Ba chombe bato bakolo bako biso to sala sikoyo etana biso ya awa na Katanga. Maintenant ba Burundais na ba Rwandais ba salaka bango tout ba salaka te ba salaka. Tango ba pesi indépendance parce que roi Congo belge wana ezali ti Rwanda Burundi. Maintenant ba tuti na ba utu ba dju oya bango Rwanda ba dju oya bango Burundi. Maintenant tango komi ya chombe na ya Kazavubu esimbite ba yiko massacrer bango ba belge ba massacrer bango nyonso tout. Ba massacrer bango nyonso tout ba dju Lumumba bati ba lobi ale awa zone nyonso RDC oyobo ezali ya biso et yo ko sala musalango parce que biso tozana ni na ba matière première ko jwa wa boye tozali pena ba sculpture na bino na ba roi na bino o biso to kata ba mutu o to komema e pa na biso donc ba kata ba roi nyonso tout mutu ba jwa biloko nyonso tout ba kena nango na kati ya Belgique ba yaka nango na kati Europe. Et ba belge bazaba nani bazaba allemand, ba belge bazaba allemand. Bazaba allemand guerrier tango bango basala ba guerre na bango bakima ba mususu batika na Allemagne ba mususu bake na France ba mususu bake na Belgique ainsi de suite. Bon moi ba français ba de Gaulle wana bazali ba allemand. Et ceux qui vont pousser au monde bazala nani bazala russe. Donc chaque fois bato bazo kenda bazo changer ba combo, c'est tout. Donc bino bo yiko mona que bango bakamati Mobutu batie parce que Lumumba ko kanisa que Mobutu azali anamongo parce que Mobutu ko loba anamongo Mobutu aza togolais. Après il faut comprendre que mengala ko kasaka moto yo azali anamongo nde azali anamongo te azali anamongo te azali togolais. Bakameti Mobutu batie balobi yo sikoyo osala ekolo bo moko tata bo moko yo osala kaka philosophie wana oyo ya zone nyonso tu ezali ya biso ba belge biso tozana simana yo c'est après zana simana yo ali sala musala wana ya sala musala wana bango ba du biloko nyonso tout jusqu'à ce que ba congolais siko ba telemi susu ba landi Mobutu apakati akeko kufa kuna na Maroc. Maintenant question ebimi, est-ce que tango ba Kasavubu ba Lumumba ba Chombe ba Etienne Tshisekedi bako loba wana est-ce que bango ba yebaka te que territoire wana ba katango na règle na 1884 awa na Berlin ba kamati crayon na règle ba kati parce que bango ba otala kotoyo ba minerais zali bango ba otala te que soki ba pygmé ba vanda kakuna so ba anamongo ba vanda kakuna soki ba nani ba vanda kakuna te bon ba tala que ba minerais ali wapi ba kati ndengwana et puis ba kamati Léopold II ba lobi ale kenda kuna kenda siko ko yiba biloko na bango nyonso ale okata bango ba mutu nyonso tout biloko na bango tout boko yaka nango awa boy toko étouffer bango toko dépouiller bango nani angona bana ko buma ko dépouiller bato nyonso tout allez ba tini biloko sikoyo na kati ba poto après ba bandi ko jiba. Maintenant comme na air du verso et tango bango bazo sa makamwana simo kimbango azoloba
Simon Kimbangu azoloba que bino bomoni ekozala moko na bango wana ko émerger bino kolande te bango bakoboma ye. Après Mobutu akobima akozala wana ko umela wana. Après mususu isusu akobima. Après tokoma siko na ère du verso. Et tant tokoma na ère du verso mo pepe ère du verso wana ekozongisa ba esclave nyoso ba déporter nyoso ne pas bango ba wuti. Angwana tokomi sikoyo mokele mbembe asa zongi na Bretagne ba éléphant oyo boy ba zongi déjà na wapi na Côte d'Ivoire na Bénin. Angwana bino so mona sikoyo mutom azoloba makamba mabele. Mutom azali pygmé, Jean Dominique Okemba azali pygmé, wana ezali mboka na bango et ezali système na kati ya système. Tango bino omona ba bemboshi, bino omona ba mboshi, bazoloba bino ko la venue d'Emboshi, mais parce que ezali système na kati ya système. Ezali système na kati ya système. Donc to komi sikoyo na ère du verso. Et na ère du verso, planète Terre, maman toto, mémoire akashique ezoloba. Et awa sikoyo, l'homme appartient à la Terre. Et non que la Terre appartient à l'homme. Donc, tango balobi biso tozo pesa ba indépendance na kati ya RDC wana. Biso tozo pesa indépendance. Roi Baudouin alingaki nini? Roi Baudouin alingaki ba voter ti ye motakoza la président wana. Et tumbe bandi sikoyo na ba Lumumba na ba Kazavubu na ba Chombe. Ba bi ndenge nini bino pesa biso indépendance yo za la isusu président. Mais plus ce bango tu bazana kati ba loge et tumbe bandi. Angona le mais bino déjà bino so pesa banjoto na bino na kati ba loge na biso to kata bino siko ba mutu puisque bino so kota na kati ba loge na biso. Angona ba kata bango nyoso ba mutu ba bengana bango parce que bango bazaki na kati ba loge. Parce que zali kamba ba loge. Ezali li kamba ba loge. Et bato bakenda kokota na kati ba loge. Est-ce que bango ba yebi que ezali kaka biloko ya ba noir bango moko bango ba balusi yango kaka kombo. Bakumo lesa bino biloko o ya bino moko o bino moko bozo incarner mais bino moko bokumo kenda ko django siko epa nani epa ya colon barbare. Ezali li kamba ba loge. Donc ba loge na ba loge bandi ko bunda. Donc ndenge sikoyo boye bango bazongisi ba belge bazongisi lino ya Lumumba elingi koloba ko makambo oyo Simon Kimbangu alobaki ekokisami. Puisque Simon Kimbangu alobaki ko bino boko ngbata bango na biloko bango ba yiba. Biloko bango ba yibe zanini. Baboma Lumumba bazwa lino ya Lumumba lelo bazongisi yango, c'est-à-dire bango to babomaki ye ezali makambo bango balobaki na 1961 te. Et si ko te moni nini te moni que ba sculpture biloko ba musée na bango ezali ko talisa que biloko nyoso bango ba yiba ezali awa. Donc Simon Kimbangu aloba déjà makambo nyoso tozo vivre na 1921 na 1944 ya aloba.